alobi makambo ye amoni pe asaline abimisi yango service baza pene ya président de la République bosa le rete le président là atamboli koluka basala nzambe bosa akitena été tanga bande ko sala ba tourner na ye ko luka basala bosa akina été donc bosa la ba obstacle était pona ye accueillir basala nzambe attention. Donc, nous avons beaucoup plus bango. Nous devons prier contre eux. Nous avons écarté le président de la République. Nous avons bengana bango, ako beta bango président de la République. Ceux qui passent en bazo lukaye. Et aux alama bena passent en bazo kende ko luka président pour na kosenga ba mbongo bona bonno. Un pasteur peut faire un président de la République. Mais un président de la République ne peut pas faire un pasteur. Cela veut dire qu'on a ordre sacerdotal. Un homme de Dieu au-delà du président de la République. Nous avons maudit président de la République, maudit la BBC Vinaïti. Mais président a maudit, non. Mais moi je vais maudire un président de la République. Un homme de Dieu a un pouvoir, on a un force. L'évangile Claude Kaboundou a dit ça. Oui, c'est vrai que la manière donc à exposer, ni le qu'on a na chair, ne sali mabé. Mais il y a le lobby clairement, le lobby boy. À sali démarche, on a un surtout, à moni proche président de la République. PC action on a été accouté na président à katimini de tolobaka na tamso pour na accouter en coulisses à solani APC orientation ce qu'on denga monyango zo attend zo umela tandis le chef de l'état ba ndé osala ba voyage andi ko voyager déjà ye abimisi yango siko pe na église na ndenga bota misa na ndenge to sambela pe eyebana eloko nyose bata mifo bimanini nga pona nga na monyango za mabete. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis, fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci toujours parce que vous êtes nombreux à travers le monde en train de nous suivre à travers cette émission, tout cela pour la Congo. Cette émission, vous savez bien, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet toujours à découvrir, analyser toujours Congolais vivant ici en Afrique ici. Ça, c'est votre émission, tout cela pour la Congo, présentée par votre humble serviteur Yannick Wenge. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous le pasteur Miché Moussal Nzambe. Avec lui, on va tomber dans solo tout. Nzambe Azol Bani pour Namboka. L'élo église, l'élo Napoli. Église na politique, na rata Mboka na biso. Alliance ni nezali parce que tout le monde a mambelé. Les autres ça m'a sur l'actualité à pasteur Walesa Alobi. Président Félix Aloukaye dans 2 ans. Sur le qui était bako assassiné. Ils ont vraiment actualité batouya IDPS vraiment batumboka ki misukutu ya mbujima baki ko buka église ya pasteur Walesa Toroso Lango avec pasteur Miché Moutouanzambe. Pasteur Miché, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, merci. Merci vraiment la confiance que vous pouvez s'engager chaque fois. Ndé boyaka Ernest ko local ko lukanga par rapport à la question Nabino. Merci vraiment la confiance wana. Merci beaucoup. Ok, merci. Pasteur Toubé solo actualité, pasteur Walesa en pleine kilt. Donc en pleine kilt, abimisi prophétie que président Félix Tshisekedi a Lukaye dans 2 ans, soka Lukaye était dans 2 ans bako assassiné Nachika parce que mbujima ba Siliki Makasi pe ba membre IDPS ba Siliki Makasi. Est-ce que prophétie wana ils a prophétie en Zambie on a question liboso pe de ceux qui prophétie en Zambie est-ce que oui ko le bango na cher pe bongo en pleine kilt. Bon, na omoni na sara comme d'habitude na olobe loko na yebi te. Mais na zoki tan kolanda évangile Walesa makambo lobaki na lande ndinga expliquaki ezaki prophétie d'abord ezaki vision azwaki yango na retraite azaki na Zimbabwe. Omoni mboka na biso elekaki na mwa ba makamwa ba réalité ezaki belé na décembre. Ça vous mentir et marmolinga les kanamboka biso mabe ebelé na moment de élection. Ezaki omoni Congo eza mboka o eza béni par Dieu. Mais ba congolais de mingi nanu ba miebité. Ndenge mboka na biso ezali. Ezaki prière ya basala nzambe prière ya bana nzambe nyosto en général. O bande ko sambela pona ko lela nzambe na momu batu su bande ko tambola ezaki na batu musu bande ko bavanda ki balexia batana bazamba na bangomba na ba prière na ba jeune ba retraite intercéder pona mawa nzambe esopali kola mboka nde ye pazaki na étape na ye akende ko sambela nzambe pona mboka ni nalanda ki très bien alobi bien na yebite sokeza na batu baza pene ya président de la République ba Monique Marambo Evans Claude Kaboundou salobaki za ya lokuta ba leka ba démentir. Pourquoi eloko ya sali
na mibe ko lobani balobaka non assistance à personne à quoi à danger. Cela veut dire quoi na moni ba menacer mutu ti ba linga baboma mutu ngai na lobité. Oh, eza danger muso ba soko moyindo kisala nini belela. C'est ça ce qu'il a fait. Oui, parce que niveau les gens voient seulement que niveau ya président de la République biloko sali pona ni ba ko lo bango en public te ba ko sama. Non, papa. Na loba na sala mission moko na ebiso boy. Un pasteur peut faire un président de la République. Mais un président de la République ne peut pas faire un pasteur. Okay. Cela veut dire qu'on a ordre sacerdotal. Un homme de Dieu au-delà du président de la République. Nous avons maudit président de la République, maudit la BBC Vinaïti. Mais président a maudit, il service. Non, mais moi je vais maudire un président de la République. Un homme de Dieu a un pouvoir, on a un force. L'évangile Claude Kaboundou a dit ça. Oui, c'est vrai que la manière donc à exposer, ni eloko on a na cher, ne sali mabe. Mais il y a lobby clair, ma lobby boy. A sali démarche on a ndengé surtout à moni proche du président de la République. Ba PC action on a été akutana président a katimini de tolobaka na tamso pona akutane en coulisses a solane a PC orientation. Parce que ndenga monyango zo attend zo umela. Tandis que chef de l'état ba nda osala ba voyage, andi ko voyager déjà. Ye abimisi yango siko pe na église ndenga bota misa na ndenge to sambela pe eyebana eloko nyo se bata mi fo bimanini nga pona nga na monyango za mabete. Abimisi yango na poisa pe interpeller chef de l'état. Le président Félix Houphouët Bango a fruit à l'église de réveil. C'est notre fruit. Il vient de réveil, c'est le réveil parce que tant que nous avons un bitambola tambola, Félix avait consulté Nabibo, Nabat et la image dans téléphone. Tous les hommes de Dieu que Félix a consulté, et n'a pas professeur qui t'a qui pour naïe, qui a la président RDC. Donc, tant on a studié qu'il n'a pas prié pour naïe. Basa message de bima qui est belé. Au moins les Congolais ont monté ma besoin d'ingratitude terrible un peuple. Donc c'est difficile hein, il y a ko luka ko joatan et belé ko au moins surtout le babiloko et cause biso ba une heure ba 2 heures déjà expliquer. Congolais oui, Congolais ont monté ma bemoko et sakanati. Félix azali fruit ya biso ya église de réveil. Pourquoi Félix a eu prière. Félix le président Félix, c'est qu'on a deux président parce que à présence à homme d'état. Le président Félix a eu prière, il y a prophète de deux Kamba. A Kende Kuna après Bassambele Ponaï. A eu prière, il y a église na Philadelphie. A bénéficié de la prière, il y a archibishop, nos collègues, donc William Waza mentor na domaine de la prière, il y a makasi ya combat. Na prendra mingi na yeko la pas archibishop donc William na respectera mingi. A eu prière, il y a apôtre Samson à Ghana. L'apôtre Samson à Ghana a dit ça, tango to sambeli. Obi soki batu ba anglais ba luka. Ba contacter nga na numéro nanga na tindela yo contacter nga na WhatsApp na numéro nanga o mona ba cha na tindela yo CD wana et natino image soko ka anglais abi we when we pray na passer tango to sambela. Cela veut dire quoi? Le président Félix a introduit ça qui requête ya prière ba sambela poni a lokola candidat président na RDC na élection le 23 décembre 2018 a introduit requête na ye so na kata requête ko aye siko église ba sanini ba sambela abi tango to sambela ki et ça là it is done. Okoya loko la prochaine okoya awa église loko la prochaine président nini il y a RDC. Donc automatiquement spirituellement Félix a établi loko la président RDC. Donc balaki na choisi quelque chose ba tubake ba sali ba complot ba nini. Donc ndenga zawana loko la président oyo abimi na prière. Siko et batubaku jamais côté ne va pas manifester contre Evans Kaboundou. Moi nazo regretter na comportement et la plupart surtout dans la bien au moins batubaku ça va bien des chrétiens. Donc quel genre de chrétiens congolais, quel genre de chrétiens d'Israël ba petit message. Oui c'est vrai Evans Kaboundou ça allo bien en public après combien de temps la asali on va bien assistance à non personne à quoi aboyi aboya à la victime pendenga bimisi message wana à la victime te bato bazana distraction bavana biso bato moni message wana te c'est déjà le temps to ndo sambela pour na présent parce que à tel cette église ba no sambela pour na et loko moko sambela président Félix Zate a reçu la mandat na 5 ans pe na 5 ans on a réussi na ngolo nzambe parce que ce n'est pas lui mais c'est la grâce de Dieu en lui ndeko sala ye a réussi na mandat wana c'est que tant que yoza moi mosala nzambe na micho to mona pasteur wale ça azan en danger déjà comme ba comme menacer comme ça déjà ba menace ya bata IDPS ko ba nete comme ça nzambe
Si il y a les gens de l'IDP sont menacés par Evans Kabundale, ce sont des païens. L'église Moussou Babouki déjà na Mboujima, il y a qui l'église à Wallace Babouki. Na monaki na Mboujima ba kende ba menacer l'église na. Oui, c'est vrai na monaki quelques ba images wana ba photo wana ke ba kenda ki bo. Na ju confirmation mais les gens ba ke menacer l'église avant Kabundale ça, baza na malédiction. Ba ye ba yango tala basaka ndako ngangati ya ndako ngangati. Soki ozo ba nganga. Nzambe aza au-delà ya banganga. On joue pas avec l'œuvre de Dieu. Bon kende bo vérifier ba soda o batindaka bango ba menacer et armée de victoire. Il y a archibishop Coutinho Fernando. Bazalaka mingi ba kota mabele. En tout cas basaka en église à Zambete. Wale wanani Evans comme le restaurant ndoloba aloba kite étant qu'un individu, il parle étant qu'un homme de Dieu. Alobi makambo ye amoni pe asaline abimisi yango. Service au peine président de la République, bossa les rétés. Le président là a tamboli koluka basa na Nzambi, bossa a quitté na été. Tango bande ko sala ba tourner na yeko luka basa na bossa ki na été. Donc bossa là ba obstacle était pour na ye accueillir basa na Nzambi. Attention, attention. Donc ngai na ko pamela beaucoup plus bango. Soki basa les nous devons prier contre eux. Nzamba ko écarter bango peine président de la République. Nzamba ko benga na bango, ako beta bango peine président de la République. Soki basa Nzamba bazo luka e ozala mabe na basa Nzamba bazo kende ko luka président pour na ko senga ba mbongo bo na bo non. Mais pour aider les chefs de l'État na ba conseil na ko sambela pour na ko pese bo orientation ko tala président de la République a mérité. Ndongo zawana na zo ebisa azo mérité fois na équipe à chaudière intercession. Na ndaku na yeba sambela pour na bango parce que bo continuer na prière. Il faut une équipe ya chaudière ya intercession au sambela pour prévenir lokola outi na catholique c'est la raison pour laquelle les catholiques combattent. Yoka bato yo yeba catholique a combattre président Félix parce que a outi pas na bango te. Lokola outi pas na biso bato ba finga binzambi nzambi. Nzambe ya binzambi nzambi abimisi ye. Yango moni ba combattre ye. Soka zaki ka muta outi pas na bango ba soutenir ki banda ezana mambo ba enda ba nite pour moi je le vois na mona dimension wana parce que a outi pas na bango te a outi na binzambi nzambi ba finga yango moni ça combattre na catholique. So catholique a combattre na voix ya binzambi nzambi a combattre na voix que mutu abimi na ba prophétie ya l'église de réveil. Ce sont des hommes de Dieu au Baba Benga. Biso binzambi nzambi te ba samela pour na ye. Le prophète de Dieu Kamba a prié pour lui. Tout le monde avant banda ba tourner premier sorti na bima ki na ba pays Afrique ya na Philadelphie. Ake banda kuna na église na ye ndako ne place outi ba sambeli pour na ye na église na bandi ba sorti na ye. Donc cela veut dire il reconnaît, azo reconnaître bien. La Bible dit reconnaître l'Éternel votre Dieu qui vous a donné le pouvoir d'accueillir. Yeba ke eloko nyoso mutaza nango. Ayeba ke outi ba nzambe. Lokola zo ke na vie ya voix ya olukanza ya basa nzambe. Ake no bongo sans hypocrisie. Azala bongo azala connecté ngana kosenga na ye mik beaucoup plus que azala connecté na église et non na bato azala connecté dimanche moko azala droit ya dimanche moko afandaka na ndako quelque soit payé il faut chaque dimanche akende na église basambela rapona azo mériter prière basala nzambe c'est ça. Merci beaucoup pasteur monsieur Lobi ezaki journée ya pas tout le monde qui président Félix Sekedi azaki na Notre-Dame Congo je crois na cathédrale la Congo pe bakutana kina Laurent Mosengo a reconnaître qui est le président pour cause bénéfique pour le peuple congolais il y a lobby réaction. Bon peut-être pour nanga omoni Mosengo aza Mosengo cardinal beaucoup de respect étant que papa aza cardinal par rapport à catholique ngala aza pasteur par rapport à l'église de réveil donc na domaine déjà musala ngoli osala ngo biso na bango to sakana boyo to sola bien mais boyo kani comme teze parce que bango ba benga biso binzamizami biso beto na ndengo to considérer bango mais eza bien eza nouvelle bien pourquoi à se contredit na yemo na malobande par rapport à biloko uté ko loba na Belgique na France kuna omoni que la Bible dit muto za la juger car na malobe sanini e mana monoko ne automatiquement à se contredit par rapport à Babylone ba loba na ba micro car ba micro wana ndeso sanini e kanga bango car ye wana abinga Félix qui a présenté à l'équipe mabe boyena boye le pays va mal mais aujourd'hui adobi azali réponse ya ba prière ya bato omoni ngote que d'autre part bando sa ba sa biloko na muté ya mabe ba sa biloko lo barate parce que il dit les histoires dans l'hypocrisie na c'est alobé ndom tanga yambi président Félix a changé maloba nae non ngai nakoki
na maloba wana na ndimi yango eza bien na reconnaissance mais naza nango na ba réserve beaucoup plus naza nango na ba réserve beaucoup plus est-ce que alobi loko uti na motema na ye ou bien alobi na sentiment parce que il y a d'autres histoires les gens parlent na sentimentaliste azolo ba flatterie tout parce que aye pa na biso parce que leur souci eza faut pas mona ki pa na bango mais tant azo pa na bango te omoni baza c'est sont comme ça c'est l'hypocrisie il faut muto za la clair la Bible nous dit il y a aussi la choix soit aux na côté ya moto soit côté malili na cause na moto na malili aux danger il y a un homme dans la Bible bavanda qui pendant que les disciples sont en train de parler avec le maître muto avanda na fenêtre donc azozo malili la libanda histoire dans la Bible azo na moto nini ya kati raison za nini aina ko ya libanda OK muto fa za bo muto za na position faut muto aza na position soit tu le soutiens ou tu ne le soutiens pas tu gardes ta position c'est ça un homme c'est ça un homme. Merci beaucoup, Pasteur Michel. Parlons toujours na catholique, parlons à présent de l'église cathédrale à Paris où tu ko zika mais ba statue ou bimi na kati wana ba statue moko na habité oye panzani na ba Facebook partout ba statue moko mabe onyama mitumisa tout biloma bongo donc na habité réaction ezani ntango monaki statue wana zika l'église wana zika. Je n'ai jamais été membre de l'église catholique. Nde na botami na papa na mati na koli na botami na famille catholique té. Nazana bakoko baza catholique na fréquentaka église catholique té. Donc na koli na botami na koli na église de réveil tina ni na sa awa. Donc na lingaka koke na ba polémique na banité mais si c'est vrai pour na visita et Notre-Dame wana té. Mais si c'est vrai que Notre-Dame wana ezana ba image wana eza présence ya olaksake eza église satanique. So que ezana biloko parce que il faut ba expliquer biso. Babiloko nyoso batondi so biso stomoni wana ezolaksa nini elaksa symbole nini parce que place monsieur za ba photo ya nudité ya moto est-ce que c'est vrai bato bakendaka bazaka na Paris bato bazakuna bakenda ba fréquenter kuna ba monaka ba image wana ezana ba statue wana si c'est vrai na lingaka kolobe loko na yebité non na tika lo mona Notre-Dame ngote c'est la toute la première fois na mona Notre-Dame de Paris donc mona ka ba police bakenda ba prier na Notre-Dame de Paris mais ba image wana na moni. Est-ce que c'est vrai, c'est réellement? Et ça, l'image oyo batiana église Yanzambe. Église Yanzambe oyo kovana ba statue. OK, la Bible dit ba ki ko adorer une autre statue, c'est que ba image wana. Et ça ba statue ya étant que ba ya occulte ou bien ça ya ba idole ou ba sala ba idolâtrie na bango spirituel. Donc na yebité na dimension wana soki ba image wana to mona ya ba statue wana est vrai. Cela veut dire ils ont sa présence que eza milieu eza endroit ya ba to science occulte. Donc c'est clairement la place ya ba occultiste. Parce qu'un endroit de Dieu et qu'on n'a jamais apporté ma statue à Bongo. Parce que nous avons qu'un seul maître, un homme qui est dans la droite de Rolanda. En dehors, on a une image cachée, une image taillée. Et ça interdit bibliquement. Donc, Babylone, tout le monde a yébité, bateau, bazana poto, so nde konanga, o yebi ko zakana poto, ba image on est vrai, et ça réel, et ça rakuna. Na kombo nzambe na biso ki na zo biso ya solo, et ça endroit moko occulte, et ça nzambe té. C'est ça. Merci beaucoup, Pasteur Michel. Parlons à présent de l'acquittement de Moïse Katumbi Tchapo. Il a acquitté une accusation nyonso au bafinga kepe kamingite. Akuzo kozo ngamakolai na Kinshasa to na Congo. La petite réaction. Au monde est bien tant va faire acquitter Moïse Katumbi asa important, asa pe moi na mboka comme tout le monde. Azo mboka na ye. Au monde betirement inutile les arabiens té. Mieux vaut baya na mboka soki ba osala politique basa la politique ya bien na mboka omoni ces derniers temps na Congo moni politique eza et agendre un peu ba inimité ya mabe mingi tozo ke na mboka ya bapa ya mboka mundele mais et ça la politique ya mundele batu ba oyeba ko apprendre ngoti politique ya mundele ba bundaka na moto te ba bundaka na ba penser na ba idée ya ba c'est ça les hommes batu ba bundaka na ba penser soko bundana moto c'est que comme na problème na oh tant comme na problème na moto comme danger. Il faut azonga ngai personnellement tant na mona ki communiquer wana message wana na apprécier ki yango na accepter la ki na makasi azonga na mboka na ye aya bambongo azana ngwazo kendo cha libanda tanga azonga te pona détruire aya na mbongo yi a cha libanda a créer ba emploi parce que na yebité si le Moïse Katumbi azana ba emploi na Congo soka azana ngote alaxa biso volonté na ye ozaki na mona souci ya mboka a créé un emploi et engagé même 5 à 10 000 personnes parce que c'est un homme d'affaires. Affaire na yewana ezateke pona e bénéficier mingi na ba pays na ba jeter à Zambie ba laxi biso ba bien Moïse Katumbi na Zambie non ils ont mabeti parce que c'est un homme d'affaires ko planter ba business ne partout mais na mboka na ye moko tango ozonga
ayebisa biso ba idée ba alingas a investir na mboka et là on a senga na gouvernement mboka esunga ye pona a investir parce que ce n'est pas dit qu'il faut kaka ayamba mo lokola on est posa politique non apesa biso maele na ina mboka ça ni pona mboka parce que mboka ils en a besoin na batu nyonso tout ba ya pona ko construire mboka donc je suis dans la joie pour na na CP na makasi. OK, merci beaucoup pasteur Michel. La Cour constitutionnelle ya biso ya mboka na biso ba interdire jouer Kabila lokola gouverneur aloba français te lisusu na miso ya bato. Réaction za nini aza gouverneur. Bon, bangonde ba yebi na yebi te so na loi ni ba ko interdire motalo ba français. Parce que ça qui ba gaffe na ba discours na ba français. So ba interdire pour na jouer aloba neka na lingala langue so yebi lingala aloba ne lingala parce que ce n'est pas dit faut zaka gouverneur il faut le baga français. Donc faut le ba lingala so ko ba mission monsieur zali tinda no ba tu vana yo. C'est simple. C'est simple. Est-ce que le critère n'est pas commissaire gouverneur bon il est français tout comme gouverneur. Mais actuellement tous en stade ombo que ça na ba désordre. Moi ni lo ça na mbutu mbutu ni kana ba mbutu mbutu ndengwana ti na place moko moment moko yo stabilité. Au moins lo ça na désordre et que bongo. Ti tango yo stabilité na peuple population congolais peut force conscience. Ce qui population peuple nous les peuples quand on a ba conscience to bon ça mambele. Ko changer mboka ezara ba dirigeanté. Eza population d'abord soit sur conscience a commis maïle plus que ba dirigeant ne ba dirigeant ko ba ko banga na peuple mambele sanine et au changer mais au moni peuple congolais nous tous a trop naïf na lo bango chaque fois les congolais sont trop naïfs c'est ça dans ce cours et pekisiye soka komi kuna a komi ndenge nini donc bangonde ba yebinga na yebi ba loi wana mingi au cours asali a interdit ka ko lo baté a ko sala boité ce que ça vraiment na loi na biso za bongo bon bangonde ba yebi alo balingala parce que congolais alo balingala ou bien et rien et pekisa milango te parce que ce n'est pas langue et ko sala jouer à établir du bien à bongisa ni projet na sana ngoli kolo ya Tanganyika eza langue te mutu na ye mayelo azana ngoso azana mayele na bolingo ya mboka nde akoye ekoyede a établi ba bilo asala Tanganyika a benga ba to mayele ba yebi français ba vande mene ya pesa ba idéologie Tanganyika et sa forme. Merci beaucoup pasteur Michel. Pour finir, Jean-Marie Kassana, le patron de Télé 50 en fouille par rapport à ma propos na ya tenaki contre président Félix Tshisekedi a lobby président Félix Tshisekedi aza dictateur plus que Kabila aza kokima na Congo réaction ezani par rapport à propos bon na évité so akimi mais Félix aza dictateur plus Kabila par rapport à quoi ba benga mu dictateur ba moi parce que kaninga la kisa ke musapi boy na image mo de circuler ki boy na image nga pe na mona ka ebisake to na ebi reson ebisake to te bangonde ba yebi parce que boni ba jamais ka ça ce sont des sentimentalistes ozomona sentimentaliste il faut ça la biloko moko ata biso moto za libanda to mona tanga chaka trop ba image ya Kabila mais et ça la maraté parce que Kabila ça kenda mais na moni mikolo ba changer ba komo ça la ba komo chaming ya président Félix ya moko peut-être ba reproche wana ba isaki na service à sécurité tout nde au moins changer mais anda ko tia yango liboso ando tanga na tendance nini pour faire donc moni place wana nde même moi aussi na zaki ko s'inquiéter nango beaucoup plus nano mais aotia Kabila par rapport parce que histoire Kabila c'est donc il soit Kabilisili aza congolais atikali na ye asala maramne lokola sénateur akena équipe na ye o babengi ya équipe FCC donc rien n'empêche et blobité que atiki politique té alongwene na poste wana akozonga ka lisusu té batu ba pensaka té kabi aoyate akoyate. OK, merci beaucoup pasteur Tokom Nasuka. Moi message que moi adresse na yo personne rouge yo mon numéro de téléphone pour tokabwana. Bon ce qui est très important, message ngana ko pesa beaucoup plus c'est ça par rapport à la prophétie. Donc prophétie mais vision nzambe alaksaki musali neka bundele ça. Donc on singa na ba Congolais tous à la voix. Au moni Congo eza ya beta mamingi na ba domaine so nzambe ba beta mboka ngosi ausani ba Congolais ba tikala. Parce que peuple comme ça ba impoli ba toucher ba sala nzambe tala. Moi j'ai été au Nigeria. Comment les Nigériens ba pesa ka respect na ba pasteur. Même un musulman en Nigeria ayebi ko respecter basala nzamba ayebi obanga bango balobaka na mabina malam etali bango c'est que moi je sais aza musala nani ya nzambe bayebi mais congolais tété en tout cas si c'est réellement oza moi na nzambe oza chrétien ko soit message wana na haine c'est ça le message ezali beaucoup plus moi personnellement je demande à toutes les personnes toute personne est à la chrétien est à la non chrétien oyo ayebi ka sambela selon nzambe na ye to bando prier pour la présidence de la République c'est ça ils a na yebité
ceux qui ba congolais tous atteint au sambela pour na autorité autorité sur na éviter oyebi na prière toko benga na bango na pouvoir mutu mo pa yeke a des trucs attendre bolo bo ba zoé baza toko benga na prière to kangele ba prière to tindele banguma na bureau na ye a ya kota na bureau zo mona toujours d'esprit zo akeluka ba chef kuti ba esprit buka to tindeli. C'est comme ça que Dieu a fait na kati ya nini Égypte. Donc tous ça capable tout semble tout soutenir présent message na osenga na président de la République azonga na l'église o ba pesa ke ba message ake pesa offrande ake sala offrande d'action de grâce abo sanate l'apôtre Samson na Ghana oui na monaki le papa donc à Williams azalaki na investition na ake sala ke prière ake Ghana ake ni ba contre président ni ya ba chef de l'état te ake ko luka na osengane chaque dimanche azara na église qu'il donne l'offrande étant qu'un fidèle dans l'église to yebika comme na ba charge d'occupation comme belé mais Nzambaza au-delà ya tout Nzambaza au-delà ya tout il y a des personnes qui cherchent la face de l'éternel lokola oyeba ke Nzambe na zaki au-delà luka ki Nzamba péché loko luka ki continuer demeurer toujours na eloko wana donc pour na mutu surtout dans besoin contacter biso numéro na ngeza na plus 27 78 412 70 80 plus 27 78 470 70 80 oko benga biso ou bien au lookinga au coming au lookinga na Michel Wisdom TV donc on a ba programme ba prière on a besoin prière oko zanga na Michel Wisdom TV des places kuna au beti Michel Wisdom TV et ça oui sur beti on a YouTube Michel Wisdom TV okuta kuna on a besoin ya prière à terre musika ba sambela pona yo nous sommes formés na ba anglophone on a le besoin bonga mototé naza besoin sengo bongo te naza ka influencer te ozozaka na poto za wapi naza ka ni influencer je suis là pour Jésus et je reste toujours pour Jésus donc c'est ça mon objectif benga biso encourager biso so monyo sepe l'émission oyo ça va commenter yango luka biso aimer page na biso Michel Wisdom TV Nzambe apambola apambolo makasi pe Nzambe apambola bino makasi pona confesse tango so boyaka pa na biso luka biso chaque fois ko tuna biso mituna to loba pona mboa parce que na état tout ça oyo soko lingi olandeli politique mboka te et ko s'occuper na yo donc tout nous intéresse intéressé biso to ba ndenge mboka zo voler to sambela to loba parce que présent tous années actuel c'était asa chrétien asa fruit na biso église de réveil tout ça fier nango c'est notre fruit il y a église de réveil nous devons donner gloire à Dieu parce que après si biso présent na ba prière yé moko présent à l'ouest pouvoir na nini na prière qui commence dans la prière finira toujours ou dans la prière il faut à continuer toujours la vie de prière muta ko sa président Félix nazo kebisa beaucoup plus entourage na yé bo sala berete bino bo luka pri bo luka Nzambe na yete pour son pouvoir botambola qui ne bo travailler physiquement mais yé moko qui mettre physique na nini na spirituel à luka Nzambe na prier a tellement bané ko croire que Nzambe est capable de faire quelque chose Nzambe a établi rien ils a facilité kabila na manduki a cédé pouvoir pas na pas na chadarité ils ont Nzambe a na capacité tambusa mutema Rwanda mais kabila ayatika asudor asunda pouvoir pas na yo c'est ça l'on a koloba. Ok, merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis fidèles à téléspectateurs. C'était là le pasteur Michel Moto Nanzambe. Merci beaucoup, Nenge, pasteur. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. Le boss Josué Didi Pouma, tonton lycéen, derrière la caméra. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. D'ici là, apportez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.